Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Émission oyo eza sans tabou te mais ezali malamu bolongola bano bazali na C il y a 15 ans. Oh, baleki 15 ans, bakokotala na bango. Bon, eza émission ba bêtise te. Awa na koloba bêtise te. Mais momoko na ko prononcer ngo mbale belé lisusu te. Parce que soki na prononcer yango ekokoma bêtise. Bon, mo yango na maloba na bino kaka boye pona bo bando comprendre yango soki na lobi eloko yo ezalaka na se ya basi na katikati. Mbala moko boyebi ke na lobeli eloko wana. Pour moyen prononcer en mingi ezaki pour comment bêtise pour oyo eza émission il y a bêtisité ezali peut-être 100% tabou donc na neb sabino moyango eloko yango soki babenga yango nini soki na lobi yango sikoyo na kotikala koloba yango lisusu te na émission eloko yango babenga yango oyo ka bien kintsodia na lobi 3 fois kintsodia Yako tika la koloba lisusu yango te. Sikoyo bolanda émission parce que ezali très important pour yango babando yekola yango na kelasi awa na poto yango ngana lobi tika na rapidité na sala émission. Bon, mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonneurs. Mbote bato balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoiri Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko na kanisa bolanda ki information ya semaine balobi bien na classe fo bando tangisa bana eloko wana ezaka na se ya basi pona nini po bana basi ba profiter ba yeba elengi ezalaka na eloko wana po bana basi ebele ba yebi ke kosangisa nzoto ezalaka kaka pona osala mwana mobali opesa ye bilengi bana basi vraiment banda mokile banda bilengi na bango penza bakokaka koprofite nango te en tout cas place wana naza na bango d'accord parce que vraiment na réalité na histoire ya mokili oyo bana basi vraiment ata aza na posa aprofite bilengi na ye vraiment ezalaka mwa pasi po asala tout aprofite nango po propre mobali aza na ye déjà na ndako to propre chéri aza na ye akotraite na ndumba soka linga lekisa dose ya posa ya koyoka bilengi kaka na motu moko aza na ye même aza na ye na mibali 10 même aza kaka na mobali moko voire même soki mobali wana azali mobali ya liboso na vie na ye oyo abimi na ye mais soki kaka alobi a changer modèle abimisa penza posa oyo alingi keba mobali wana akoki kobenga ye ndumba biloko oyo oyekoli yango wapi nani mutala kiso makambo mabebo donc yango wana naza d'accord na bango bana basi ebele na mokili oyo ba profita na bilengi na bango te kobanda mokili bande banda ide siko o bazui ba malopesa bana na biso ya mike oya ba 12 ans déjà cours ko dessiner ngona ba livre ko chango na 3D ko mona na penza bien ndenge zalaka na mulai nango na forme nango na ba sorti nango na ba songe nango na ba litesu nango yango wana ezali vraiment bien pour dessin pambe ko simba te mais dessin ya 3D ilaksaka neti penza ozomona ngo na misu yango wana bana bako yeba sikoyo valeur na importance nango mais soki nga na sala émission kaka pona wana te na sala émission parce que bato yo balandaka nga mingi na site oyo basa basi
bazali ya moins jeune ya mikolo pe ya ba âge nyonso yango moni na pesa mbote na batu ya âge nyonso. Alors sikoyo basi o babota en tout cas oyo bazana bana basi na ndako bino moko ekozala malamu po banda kolakisa bana na bino makambo wana soki pe oboyana parce que ndenge na osala émission bo ezali mpona koéviter bozo comprendre baséparation susu na bacouple bo comprendre bien po ntango mwasi akobakisa dose ya bilengi ekosenga mabale bando kabwana yango wana na profite nasala émission oyo mpona mwasi oyo alingi mwana na ye azala na libala to alingi ye moko ndenge aza na libala bo libala ekontinue to surtout bajeune wana babali te mpona ntango bakobala alengela libala na bango to badeside soki bakokabwana balingi mais nazoloba bango vraiment mpona koéviter risque wana mpona majorité na poto toyebi ke mabala ekabwanaka mpona mbongo bana or ke mabala ekabwanaka mingi mpona mbongo bana te ekabwanaka mpo kaka mwasi aza na besoin ya liberté agoute babiloko nyonso oyo alingi agoute donc bilengi ya nzoto na ye aprofite nango donc mingi basalaka yango mpona bongo mokende basalaka mpona mbongo bana ata aza na bana me yeba mingi basalaka yango mpona abakisa bilengi agoute biloko nyonso wana yango wana bon soki nga na kosi bino mo bokoyeba mpo mingi batalaka nga baza basi mingi mpe bakabwana wa bayebi bango moko na kati ya mitema na bango ntina bakabwana mibale alors surtout baoyo bazotala nga oyo nyonso ayebi ntina akabwana na mobali na ye eloko soki ezali modele nga nazolobela mpona bilengi surtout yo mpenza teya mwana no ya mwasi kitoko mpo akolanda kaka yo ndenge ozali ata oedike ndenge nini akolanda yo teke na makambo yosala me akoyoka bilengi nzoto nde banosenga bilengi ndenge kaka yo mama nzoto esenga ntango mosusu mpe mama oyo aboti yo koko na ye to koko ya koko no bango tu bazala na nzoto ya bongo me soki basala mobulu te ezali quelque chose efrena bango baoyo mpe mosusu baza na afrique soki basalaka mobulu te ntango mosusu quelque chose ou bien kuna ndenge eza mboka mibali yango moto efrenaka bango me na diaspora eza mboka ya mwasi ntango olingi oluka bilengi no oza capable ochasse mobali okosela n'importe quel likambo mpona oprofite bilengi na yo yango wana ntango bana na basi bakodécouvrir sikoyo bilengi ya eloko wana ezalaka na se ya bana basi elingi kolobaki bilengi oyo bino bamama bobomela mabala bilengi oyo bokenda koluka même ata bozwa te mais bokenda koluka sikoyo bana na bino bakoluka ngo susu double fois voire même ntango kutu abali kaka sika parce que akoyeba sikoyo bilengi ya eloko ezalaka na katikati ya se ya makolo ya mwasi mpo bilengi mingi ezalaka kaka mibali balinga adindi mbala moko kosangisi nzoto donc basi mingi basalaka kaka bilengi ya kati surtout kopesa mibali kaka bilengi yango monaka basi ntango mosusu basali ayoki kaka elengi moko ya ndenge wana mais elengi vraiment ya solosolo te mais sikoyo ntango koyeba valeur ya eloko ezalaka na katikati ya sa makolo ya basi wana okoyeba vraiment bilengi ya somo alors ntango koyeba bilengi ya somo ekosenga oluka moyen oprofite nango bien donc elingi koloba mobali na yo po azala kaka te moto asalaka 1 heure du temps mais mobali na yo po ayeba koservir eloko esalaka na se na libanda partout ntina kati ozomona même soki akosala ne 1 heure du temps te akosala 15 minutes 20 minutes mais asala yo makambo wana nyonso pourvu ntango okozala satisfait okoki kosentir nde tosali 2 heures du temps yango wana okokóma na yango posa makasi sikoyo mibali baza nanu prépare na wana te nayebi mpe te soki bakozala prépare mais yo mwana mwasi zala deja prépare oyeba bilengi oyo bamama na baboma mabala oyeba bilengi oyo boma mabala ekoki kokóma na bana na yo bino mpe bana bilengi oyo bamama na bino baboma mabala ekoki kokóma na bino nsima nango ya bino ekozala double fois ou bien triple fois alors lokola mpe tokóma na net communication ekóma makasi en tout cas keba oza na capacité ya kotrompe mobali na yo donc na
avant midi kaka na 3 mibali elingi oloba nini oza no na ntina te ke okende na nzela batia litoi oza no na ntina te okende kolala na veye batia litoi oza no na ntina te omata na bis batia litoi il s'agit motu moko bokutana ata bosolola te mais soki bokomosolola kaka na Facebook na WhatsApp même na groupe moko bozwi mamero obomba nimero ne na mutu okoma na telefone te soki bokoma kosolola amour eye makasi na kati ya telefone kaka yo so mona ye yepesa mona yo zala si soki bokutani mbala moko lokola pe otonda bilengi mbala moko bokosangisa nzoto donc elingi koloba ke mwasi ndenge aza wana akoki kozala na contact na bato te avandi na ye kaka na ndako mais na kati ya batelefone na bawhatsapp na bafacebook na bainstagram aza na contact na bato nyonso kobanda na immeuble oyo bazali aza na contact na ennemi ya famille na bango mais ye na réseaux sociaux baza binemi te baza bacamarade voire même bakoma na amour donc elingi kolakisaki na akoki kokita neti akende kosomba lipa na boulanger akoti azwi doge na ye asilisi aki asombi lipa azongi ntango mpe akei mpo atika mwana na ekole ntango azozonga aswi susu même na voiture azongi parce que akomi na bilengi quadruple donc nalobi te esalamaka déjà mais eza biloko ekoki kosalama mpo mosusu wana esalamaka déjà mais ekoki kosalama parce que oyo nazoloba oyo ekoki kosalama na 20 midi kaka obimi na 3 mibali mbala moko bamoni yo mpe te mpo wana esalamaka rara okoki kobima no na 20 midi na mobali moko bamoni yo te wana esalamaka nango mbala ebele mais sikoyo 3 mibali mbala moko na temps moke na bageste moke na sorti moke bato wana ozala na bango na contact te wana eza baméthode ya futur alors oyo ekotinda esalama baméthode wana ezosenga kaka ntango mwana mwasi akomaîtrise akoyeba valeur ya eloko oyo ezalaka na se ya makolo na ye wana nde makambo mingi ekobongwana donc histoire ya planète oyo ya mokili oyo ekobongwana mibali oyo balelaka mpo mwasi abengani na ndako donc bopesaka bana na bino baconseil soki mwasi abengani na ndako azwa yango normal alelaka te ndenge yo papa olelaki parce que tour oyo soki otiki bango bongo bakolela te me nakanisa bakomikembika mpo ntango mwana mwasi akodécouvrir eloko ya sa makolo ne bilenge ezalaka nango en plus mpe nakanisa boyebi ke lelo bato ebele basi bayeba bamodele ya biloko yango ezalaka na se ya makolo ndenge ezalaka toyokaka bana basi liboso kuta bandako bango na bavie na bana mibali ntango naza mwana moke ke bana basi bango nyonso na se baza ndenge moko lelo mpe nayokaka ti lelo balobaka bana basi na se baza ndenge moko sauf balobaka ele moko ke wana aza mai wana aza monene wana aza boye mais wana ça n'a rien à dire et puis na se mwana mwasi azalaka ndenge moko te et puis eloko ezalaka na se ya makolo na katikati osi nalobaki nkombo nango wana kutu eza bamodele na modele donc eza na basorte eza lokola papillon eza lokola fusée eza lokola donc eza bamodele na modele pyramide eza lokola monument eza lokola tour Eiffel donc eza na bamodele itia bamodele intina bomonanga lokuta nakanisa bato nyonso lelo bakoma kotala mitakala bakoma kotila biso na internet soko otali okomona yo moko eza ya modele na modele bien sûr nga nayebeli yango na internet te nayebeli yango na miso parce que vi nyonso mpe nga nasokola na bamai oyo ya basokolaka bongo heureusement namona liboso mingi mindele mais bato mwindu mpe moko namona na modele na ngai yango wana na internet ezalaka lisusu odevelope omona bamodele ebele donc elingi kolobaki mwana mwasi na se aza ndenge moko te eloko wana mpe oyo ezalaka na sa makolo eza ndenge moko te lokolo eza ndenge moko te elingi kolobaki mwana mwasi mosusu akoki kozala na posa koleka mwana mwasi mosusu donc pa na ye vraiment aza capable azotambola kaka boye soki modele ya sous-vêtement alati eza bien te ntango mosusu akokosentir neti aza na mobali mpo eloko wana ezalaka na se nde moto esengaka bango yango bana basi mosusu ntango mosusu alataka na bango eloko te na se to alati kola neti chlorolite
yango wana eloko ezaka na se yango bana na bino na poto na diaspora bakozwa na cours na kelasi. Donc tango bakozwa yango ba mama ba papa boyeba ke mbongo wana esalami bana basi bakokoma na posa double ou bien quadruple. Donc vina bango eko changer bakokoma ko draguer koleka oti lelo ba draga na bango mais sikoyo bakokoma draguer ndenga mibali ba draga amoni na nzela o mwana mai telema na sepeli na yo bon mona on était blague mais eza ya solo bien sûr makambo wana pe se banda nango kala ponga na kuta nango ebele. Donc baso na linga na vie ata baza moke mais soki nga na linga 6 4 pe batianga litoi. Donc elingo la tsage tango bakoyeba maîtrise ye loko ezaka na se ya makolo na bango en tout cas na kosa binote na valeur nango na beauté nango po ezape na beauté eza na beauté bino botalaka tolo botalaka sima mais eloko wana eza vraiment la beauté d'avance ko tunga ça fait au moins 8 ans ou bien 10 ans na komaka ko lula eloko wana po mabene minene sima minene na sina mona yango na guta ba mo sort nyos na guta ikuse milai na guta sikoyo nde na koma ko lula nde ba modèle wana bona guta te mena lula po so na lobi na guta mabe. Donc wana to 500 autres entre parenthèses il fallait na 4 parties au même moyen te ponga na 4 de l'autre mais na guta te wana na sepeli sans autres presque na ba sort autres limaka mais sans koyeba ke eloko très important ezalaka susu wana tango tala ngona misu tango sepeli ezali loko moko vraiment même mobile pesaka courant makasi et yango wana eloko yo zaka na se ya makola mwasi ezo changer génération ezo changer mokili ezo changer sorti ya bolingo pe ezo changer mabala la yebi ke ba misusu basi balobi ke oyo nyonso ezo ya eza makambo ya démon. Oui makambo nyonso tolobaka oyo yaka tolobaka kaka ya démon mais basali ya nzambe pe bazali ebele fo basambela po baluka esalama te soki esalami seke ba prière ya basala nzambe esimbi te soki esimbi te elingi koloba ke bino bo se préparer kaka bo compter na nzambe mais bo compter na l'église te ke ou bien na moto azo biso ke eza ya démon compter na nzambe singa na nzambe mais makambo yo naza si ekosalama kaka yango wana na lobi tika na yebisa bandeko nyonso ya basi po bino bolandaka nga po na boyeba oyo alingi kovanda libala to alinga bala ayeba deja nzoto na ndenge kozala pe mobali oyo alingi kobala yo ye pe ayeba nzoto no ndenge kokoma tango yebi valeur ye loko yo ezalaka na sa makolo ye pe ayeba valeur ye loko yo ezalaka na se ya makolo na parce que libala tango ebala misika 60% 70% ezali kosangisa nzoto soki ekomi sikoyo na plus de 40 ans 50 ans wana etikali nango 40% 30% kosangisa nzoto. Bon, na sukisi awa botika la malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo la zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss